Voilà. Voilà, merci à nos abonnés, très chers fidèles internautes. Différentes chaînes, partout dans le monde entier. La production, ils ont toujours Moussala et Yakito, qu'on a la production, tout le monde a demeure officielle, tout le monde a BF officiel, pourquoi pas Empire, BSP, Zawana, Bokin Pekobora, Koulay, Nateka, perfil officiel. Donc, Bogozala jamais des citoyens pour nous célébrer Moussala, surtout Vandaga. Pour que tu sois information pour tout voilà. Togola Rolamuka, ils ont habitué dans toutes circonstances. Il faut glorifier toujours l'Éternel parce qu'il y a des maîtres, il y a temps. Puis il y a circonstances. Voilà, on a plateau, on a invité, on a vraiment un technique dans le bagage par rapport à Maramutu, ils ont les canaux Internet dans la toile. Arrivé à maman la biso Belgique, la patronne à Kinshasa, après. Quelques jours dans la Belgique, maman a joué Kinshasa et puis film na biso discrédit déjà 9e épisode de Lelo, tout le monde va live et salami et belé, tout le monde Doudou Sou pour eux azalaki humilié, insulté comme pas possible, mais hier tout ça qui surpris le monde à bango sous na live il y a ko sola yena Joujou a confirmé biso que yena Doudou Sou bazara moi c'est nambali ya solo et tout le monde peut qu'on a Ariachou na Jini mona lemba la façon dont Bakenango, vraiment par rapport à Marambo tout. Pourquoi l'artiste comédien va comme exposé dans les réseaux sociaux? Donc voilà ce qui caméraman Lumia Christian ensemble dans un plateau pour nous attendre pendant invité dans la Demer Nyangi. Bonjour. Bonjour TK, bonjour on a sur Demeure officielle, sur Empire Buzz, sur ma chaîne sur respective. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup. Soyez lui maintenant même moral à extraire une image à Pibi après tout la plateforme sur le temps et sur invité dans De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde.
Malienne vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.malienne.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Malienne pour une hygiène intime parfaite. Voilà, merci beaucoup Lumia. Il serait sur l'image à Kitoko, il y a Pibi Kitoko. Demer Nyangi arrivé à Maman Belvi Kanela, patronne, autorité morale de la famille Bota. Et c'est le nez. Et ça le bien parce que voilà, j'ai l'équipe d'abord bien. Très bien. Merci Nabande Onabiso à Poto. Au Bayambaki, maman Charlie Bozio, bande quoi famille Bota, Bozake Belé, Bozake au four et au moulin. Merci beaucoup. Attends, on soit on a une polémique, mais tout s'est bien passé parce que Bibezo Banabiso, je garderai votre retour et votre arrivée. C'est ça. Alors, on a mes peines à Tamoula qui n'a épée à Zonginae. J'espère que normalement, d'ici là, dans Okuta, nae, toro solo là, toro yambana, toro ça, ma vidéo, pour Azongi plus pour ma production. Déjà, quand on a déranger derrière Sylvie, casting et tout ça. Donc, semaine ou même qui sait, peut-être déjà qu'à Ozongi là, tournage. En tout cas, merci énormément. On a des poto pour un accueil chaleureux au Bossalaki, surtout pour la nuance, en tout cas, l'organisation, nuance, l'activité, nuance à Salikuna. Merci beaucoup. Merci beaucoup de Merniangi. De Merniangi, le film Discrédit, 9e épisode déjà. J'espère que vous avez pu monter un ressort dans la bande sous Tadingalapa, Tonton Moun, par rapport à moi et le mot Salamaki, il y a premier épisode, deuxième épisode, et côté, puis Longuliango, il y a premier, deuxième, troisième, quatrième. C'est dit à quoi et le mot Salamaki? En fait, œuvre humaine, ils auront toujours une erreur morobouée. Alors, bande de famille Libota, consommateur, il y a une série, il y a Maman Bellevue, sincère excuse les sous parce que Bobengaki, Bokomaki, Bobimendini, Ponanini, Boye, tout ça, c'était vraiment un problème purement technique. Maman Bellevue, c'était la maman Ndenge, c'était vraiment un problème technique. Il y a un retira qui raison ici et pour rétaler un coup tout le temps, un jour, ça qui va tina troisième épisode pour histoire de compenser, de se faire pardonner également. Merci à nous pour la patience au Bozarano, pour la maman Bellevue. Erreur et Yaranango. Ce que comme mais lobby sous une erreur sous technique et rose en rapport avec une chose ou une autre. Mais en tout cas, une chose est sûre que Bisso, tu sais la fidélité à la famille Libota, Bisso, tu sais la fidélité à la consommateur à la film à Bellevue TV. Et on t'a invité Bino, Master et Zawana. Discrédit et Zawana. Ok, il y a un davantage. Il y a un 9e épisode. Alors, on a un retard à se rattraper parce que le film est les Bellevue TV. Objectif, ils ont moko. Dès que maman garde le bateau, donc ça y est, ils ont échangé Bisso, le film à Bellevue TV. Ils ont rapporté comme des meilleures personnes, des bonnes personnes. Ils ont rapporté donner le meilleur de nous dans la vie. Toi, apprendre dans l'histoire, il y a tout pour que tout le monde ça va vivre dans Bisso. Donc voilà. Merci beaucoup. Maintenant, on est au mot Maman Guerre. Apparemment, Maman Guerre a inspiré nous encore. De toute façon, c'est ce thème. Au fait, Maman Guerre, malgré que l'évangélisation sans verset biblique, mais message, au fait, le message qu'elle est en train de mettre en avant est un message normal, un message positif. C'est-à-dire que ça est un thème. Parce que les gens ont battu belé les lots. Compter sur Nzambete. On compter sur chance et l'eau pamba, mon kabelae, mon salé, etc. Ou à perdre déjà espoir, tout sous Nzambazara sous parmi la priorité na bangote. Mais aux hommes, il s'agit sur namitema et ça vraiment pour l'accepter sikanini la place que Dieu doit avoir dans nos vies. Dieu doit être dans nos cœurs. Son Nzambazara samote manonyo au sala bolam et puis bolam pe et aux zongi là. C'est la place que Dieu mérite au fait. Nzambazonga namitema na biso. Ok, et puis, c'est-à-dire c'est une manière de dire qu'il faudrait qu'on adore Dieu. Mais maintenant, elle passe un message qui sonne positif, mais
processus acte manière à accompagner message wana nde ezo prêter confusion ya wana ba satana asalela ba arme misute satana a utilisé ba même arme que biso mais seulement azo utiliser ngo a utiliser même arme que biso mais na sens na ye c'est-à-dire maman garde azo un message rose à la biblique dans le sens de dire tous on sait na mité mais etc à la base ça a l'air normal mais en même temps azo même abso na idolâtrie azo même abso na marambo azo cadré au fait na parole de Dieu ou aza chrétien affermi ou aza vrai chrétien dans la école de dimanche au kindaka ata malongi une église catholique oyeba ke ba biloko mama garde o sala tana catholique ezala raté catholique o toyebi ke kwa Yesu eza so ki pe ya Marie eza so ki pe croix eza biso kula catholique mais au monde que même ba catholique ba na niveau mama garde ata leki ba sango dans extra donc ye pena za niveau eze loko mususu mama garde ozomona et malheureusement ba biloko ebele azo sala et na ba signe ya moi secte ya moi occultisme on dit moi kindoki moi mukeza akati on dit moi liboma peza donc ya za ba sekele ebele ana ba sekele ebele à cause la te kalingi Jésus mais on comprendre te que au hasard na za Jésus te acteur à film quand il a eu Jésus le sac étant au katalo sako babilo ko bimisa na minoko au monde eza lo kwa ba incantation vraiment ozomona église corps du Christ il faudrait frapper na mesa likola mama garda église corps du Christ il faut interpeller il faut expliquer biso na azo appartenir na regroupement chrétien azo appartenir na congrégation nini aza assemblée de Dieu aza église corps du Christ aza KDC aza nani aza na catholique nani a consacré pour ya akoma ko œuvrer le roi servant de Dieu aza évangéliste aza pasteur aza prophétesse elle est qui musala nini oya ba journaliste oyo ba Christian boseme faut basala nde yango bato bazo ko troubler ordre public DJ Mombosha zo samba mama garde ba ko sambi c'était mutate photo ya Yesu nanda ko monenda kwa mbikudi eza normal te vraiment mutazo ba Yesu mobali na ngayo mobali ya ponanga o mukolo ndako Yesu na ko baiser Yesu etc yeta ngopesa Jésus biz na munoko moi ta côté sacré à Jésus eza li soutena mama garde alongoli même à démystifier même côté sacré à Yesu ango tala ba photo ya Yesu kili kilondenda kwa ngana na ba étoile wana tout ça là ba étoile et ba bazolo ba étoile wana ezo la ba signe ba secte mabe ozomona moi si wana azo chapena trouble mingi na kati ya société azo désorienter bato yozomona mutu babi la soki le boko à gauche et pesi il y a droite et ba surtout ça mais et puis nzambo a pambolé dans les siècles parce que ba akuta na nzambo okala nzamba na mutapambolé biso ndimi tondimi to contredire yete mais kaka yo na zolo ba yeso ka kabeli mbongo na ye fois filmo acha na réseaux sociaux vraiment pourquoi des gens de mutu moi boye batinda ça la mission OK o laksake ozo gagner penza ba âme c'est quoi azika kombo Jésus a tient na sima pour ça bato be ba Dieu ça radio to sambela raté Jésus to sambela raté vraiment ya wana fois ridiculiser bato bongo ya wana ndeko nzale ya lisumu Lucas sala soko zui ba malmené oté tant oza na muke na poche tant OK sambela parce que oyebi que oza vraiment na besoin nzambe na vie na yo o sambela te pour wana nzala. Et puis à tous en anzala soko yebi nzambe na vie na yo oyeba même ko distinguer eloko eza ya mabe eloko eza ya malamu e bande ko musuba komo okende ko lia mbonga mama garde kaka bandi maka yeso mataba kabela bango mbonga mazo ba te peut-être ozo ke lia eloko ba lia kati biloko yo zana ba impact na vie na yo biloko yo zana ba conséquences e ko kilobi e po e nuire yo e nyo même famille na yo do fo lukanza mena ndenga solo. Merci beaucoup pour le Kanda Nzambe Ninga solo et le binongo maman na biso de mer nyangi lelo to ke ne malé mais vraiment na maman na biso to ke na zone turbulence vraiment place to 25 qui de mer nyangi pour que tout attend ko solo na yo muke de mer nyangi lelo oyo rythme samo te bagi mona Marie Misamo persona auti obotana ndeko na biso na kombo ya Manix oyo azalaka insulté na ba jour eleki na mikolo eleki et pas ya ndeko na biso Karine Mokonzi par rapport ya libala yena rythme samu tout consort lelo oyo rythme samu azo mérité toujours na ndako na libala na mwana na ye mais Karine Mokonzi ekufi to ba na mama rythme Mokonzi na auto bota après to zo mama musu rythme Misamo aboti biso komisi nzambe Marie Misamo esika zali so ba woyi ba mona kana banza asepeli. Très bien. Et merci na
na bato bazoko encadrer Ruth o ba bokoli o ba kolisi ba salika comme moi sur akomi parce que maman na azala qui en vie c'est vrai tant azaka en vie anda ovanda pena Ruth série takendaka poto moi kala ce qui fait qu'il y avait des gens qui se sont occupés d'elle comme il se doit. En tout cas merci na bato wana ba commissaire moi sur akomaki et akomisi ko pe maman merci na mobile ne pas azoko gérer bien biso komisi ka nzambe pour arriver à moi. Merci beaucoup de Nyangi Riti et félicitations na mona kitoko boteli biso mais dans ce temps lelo o la Karine Mokondi na couple ya Riti Misamu mais lelo o libala Karine Kufa et puis à Sambusa na papa ya mwana na ye na internet a ke plus loin européen mwana na ye kombo ya Jimmy Melau d'après le hôtel ba acte wana tout et ça l'ondengeni omoni eza batu mususu ba sepela na bonheur abaninga te parce que ba omo ba na bonheur te. Il y a des gens qui font semblant d'être heureux sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ça la semblant aux années 5, ça semblant au baka vivre bien. Mais réalité à vie est ronjakaye au point où après n'aura plaisir n'a détruire bato misous. Très bien. À ça la vidéo oyo, à ça la émission, ba live, ba mikolo, c'est-à-dire femme seule moko boye, abota mwana oyo, poazwa mukanda, aboti bana. C'est-à-dire il y a aboti na mobali mususu, mutu mususu nda déclarer bana. Bana ne bazarata na komba batata na bango respectivité, mais bazo benga na ba live pour que ba loba na rythme ça mako bala Manik Chipu kité parce que ba musicien ba yemba ye oyo vinini azu lokolo mabe mama na e azu boye asali boye etc. Yo ritio, yo kokoka, Manik saboti na ba nebele etc. Je fais partie des rares personnes qui soutiennent rythme ça moi. Très bien. Si ko yé Karine, qu'est-ce qu'elle est devenue? Rit Kuto a vu mobile à botana basse belé. Au moins, il y a un avant d'être na libala pendant longtemps. Rita Sara libala matalana te. Histoire en wezaka ya robata mati bim to sutuki babalani. Mais il y a salé là-bas tout tapage ya mobile ya wa mobile ya comment le quoi objet de décor ya ornement ya ndako. Atiaka ye na miniature. Bazonga ba mataba kita. Aswana na batu mobile il faut kota kana ba live faut prouver kalinga ke ya solo. Nzoka zala ko vivre misère na kati ya relation na ye. Très bien. Basala batu libala kafu me bakoka ovanda ndako moko te. Mais rythme samo batu ba telemelaka oya fongola téléphone batu ba benga. Ba kena même ko toucher mémoire à Marie Misam. Très bien. En critiquant le mariage de Ruth. Oh bon papa na ya komonana. Papa na ba otia biso ba vidéo, papa na ya zo bon adot. OK. Ba loka ba ridiculiser libala batu. Mais wana, qu'est-ce que son mariage devient? Mariage fait une nation mobimba communauté mobimbe simba. Qu'est-ce que son mariage devient? To comme yoka ba vérité, o mobile azaki ake boka fulu ake libela. Mobile azaki aye Belgique zoka ke pali kangu mususu. Asali bo ake boy. Ala la kuna amata kita. Yoka si mutu aza na stabilité te na vie na ya olinga stabilité na vie ya mutu mususu. Voilà. Ye azoya mobile ya bota na base belete po ani libala ne vandité. Ye azoya mobile ya leke mibali nyoso po ani libala ne vandité. Riti wana azobala azobota aboti mwana na simbe na maboko na mobali na o batu nyonso balobaki ya koke kovanda kuna te soit disant parce que ba musicien ba yemba ye muto azoba musicien ba mibali o ba musicien ba yemba te atangi combien de mibali na misapi o biso tika la otangi la Riti te. Très bien. Mais bon ba bima ba Rita comme nièce nationale bon ba tata moi si ba maman leki maman ko to Rito ne Marie Misa mutanga okata mutema lobi s'il vous plaît na tikeli kilo mwana nga ko parce qu'on est vraiment on devait essayer on va beaucoup les nani Marie Misa mwana avant Kende. Qu'est-ce que leur vie devient? À quel niveau oyo bango va servir d'exemple? Allez à quel cause soki nani mutu moko boye a commencé à babez asambusaka tata mwana ya bana na abimisi secret nyonso ya ndako ne libanda. Allez, on est Congolais vendre zoka. Eh, yo mo zo net, lo bana en vérité défoule toi. Oyo sa dépression pas mais mutazo tandande salita ndakuni. Très bien. Et à travers tous ces spectacles on a compris que ba ça na bilo ko na nyonso parce que bazaka heureux te na ba vie na bango. Baluka ko nu ba tumsu na réseaux sociaux parce que bazala ka bien te kati no so eza mabe obimiselo malonga te.
Ake comme ça soki Jimmy Bella ou moko boazu moi na pese comme ça dit moi non na tata. Na relation il y a 3 mois. Tata on ya reconnaître moi na. Yo ke ozwa no pese comme moi ya mutu mususu ata pona buzz ya réseaux sociaux. Ba belle famille on no bokotaka. Belle famille ezaka ate po babali yo. Non, babala ki epe bazaki belle famille mais après ton bakabwani. Ba kokwa moi na. Très bien. Et dans le mariage, on va faire des cotisants, on va sanguer, ça va ça les plus grands mariages. Mariage, on va saler au bango, on va coco, on va balayer ta mariage à mon nez bon. Regarde à quoi ça ressemblait ce mariage. Un frottoir de tableau d'une école de cité, c'est-à-dire et le quoi oh chintu chacha nana ne baluba baluba. Voilà. Et bimi sans valeur. On dirait le comme beaucoup ta terre malonga, c'est comme si rien n'avait existé. Mais si on a l'énergie, on va concentrer sur le rythme, ça moyo que la mon a marre. Aujourd'hui l'enfant est là. Mon a boti. Yo moi na yo, encore na miniature mabe, ozo tata moko bozo pesi kombo kuna mabe, o comme si moi na objet à buzz. Bino na réseaux sociaux mata kitabo la ça va tout bino nde bolingani. Bato ba bomba mibali na bango seke balinga bango te. Bino bolibo la ça ta communauté ke yonde balingi yo, yonde. À l'état où ba secret à libala ngo comme na réseaux sociaux. Obi ou. Donc tous ces buzz exactement c'est-à-dire relation amour et apparence au bandé au kosabiso donc réalité le fin fond c'était ça. Ozomona. Ya on a vie banga. Ndeko na ngai ya mwasi banga ndeko to mona na internet boye mutu na mutu za na réalité o eronjake na kati très bien botika kolanda ka ba apparence il y a des filles qui ont la grande gueule c'est l'état de leur cœur et de leur âme mabe so eleki mingi na kati ebimsaka bambuma mabe ozomona mubatu ba mutazu téléphone a fongoli live ba loba na rythme samu yo zo fingisa mama na yo ozu lokola mama na yo ye moko Karine mama ne jour a témoignaka abeta masoa longo aso 17e voilà maman Karine mo compte oui témoignage jo ezeka na compte na mo mwana OK soki Rita landa lokola mama ne yo tango batu mususu ba beta lisolo Rita bongo na live na yo yo ko ka ko gêner ote donc mwana mama na ke mama na ye moko azoloba lobi soka tali mwana na ye Karine amona kaka que eza ba oh ye ndenge ya tambola bo mama bala batu asala bo résultat nango amona ndevi ya mwana na ye a comprendre que eza ba conséquences yo motango ki témoignage a soma bo mama na bo mama ne tanga pesa témoignage nga na zwa ngo nga na bi maman abeti li solo na teyami nga na zwa ngo penza le quoi prédication le quoi liteya ozomona maman na yo sala base na réseaux sociaux te mais yo tango tiki ba zo mari misa mwaza na via maman Karine mais ya fungula caméra pour que ba sambu sa rythme sam balobela mwana bato na Manix Chipuki yeza si que Manix Chipuki atabotaka 50 enfants na 50 femmes différentes soit lingaka ye ya linga boye siko soki Rita ayoka conseil na bango soki Rita ayoka conseil na bango nde mwana perdre libala na ye très bien tala mwana bato muki avandi na ye bien aza na ye pe poser sans problème mais bino bato boyebi mingi bino bozo mibali ba bota na bona base belete mobali ya yo moko kati na sachet kia au sale opesi forme ba fando ba kozelo mbongo ba salelo mariage eleki kuto ya bana na bango moko qu'est-ce que tu as fait de ce moment oh ba se bando sa cagnotte ezali na réseaux sociaux ye ba sala ke cagnotte pour na ye maka mutu ele la vie aya na nyonso ya ye ba kotizaka na mwana ne moko ba sala cagnotte yeza ne loko ye nyonso ye ba basangisela ki kambo ndenge mona Karine Mokonza koza modèle te ya modèle mutu nyonso koza modèle na société c'est mutu moko so mais ngai ne na boye aza modèle eza na bato ba copiera ye comme modèle mais eza ne modèle ya nini mutu aza modèle ya dépravation des mœurs mutu alinga dépraver ba mœurs soka alinga zo modèle nga pona dépraver mœurs bien fona ke ndenge ya fingaka il faut na ke ndenge ya clashaka il faut que n'enga sala polémique na bato au moins te que to koza to ta film bitumba mutu mso lobi ya linga zanika lo roi assassin vraiment ya acteur lobi la que l'auteur préfère zana assassin na film et à cause d'un modèle mais modèle ya nini c'est ça le problème merci beaucoup donc ezo sa Sony et ça n'a pas si teka était que moi aussi est-ce que yo poko zo mbal moko boya relation mo boya contrat à 3 mois bon ça il me contre moi 3 mois après contrat na 3 mois kaboy nango et sur la télévision le bien non les existent contre moi à 3 mois de ça ngana o ça non
te na se respecter mingi pour na se laisser na basser sa modèle wana te. Mais par rapport à Karine mon compte acte wana comme ça Jimmy là on peut jouer contre moi 3 mois na mobile mobo et sotali Jimmy boy au Kagolé na eloko te d'après au mona eloko Karine mon compte ayo ba proposer sur la télévision c'est le ndenge. Bon nga histoire on peut comprendre bien te ba mso ba beza liba le kufi ya beza ki ne contrat 3 mois ngasko muto a futinga mbongo na e na boaka kae pendant 3 mois pour komone vanda. Mais ko pesa na mwana kombo. Alenga siko na zui kombo muto wana na pesa ngomona na nga na komo sa ba buzz na komo créer ba histoire katinga ba cadeau asali boye kayende mobali na nga etc etc. N'ébite et à Kalikambuka éducation. Au monde de toi, tu as réfléchi à ma famille na biso. Très bien. Nga banana yoka témoignage à maman Karine et l'autre surprenant nga soueza et sauté. Muto azon di mané pour baloba que rythme ça mu asuya mémoire à maman na o azade asa mabeli. Ce que bo Karine a sambu ça et pas que sa maman ne sonyo aza en vie. Maman na monde en vivant en bo. Ya somo eza o wapi. Pour que tout maman na kufi ma honoré à Bali on a ke bota mon a calme on c'est la penza. Mais est-ce que maman na ya en vie. Ozomona. Donc bilo mususi on tuninga tout à l'heure ce qui à cause appelé modèle oui à modèle mais un modèle pour na bateau balinga ko sala babuzo ba wana mais mon émission to salo bateau ba kata tan ba ke komisa po ya za na lengi so asale mission a clasher nga atanga komona nga menga so na lobby o ko digérer te so bateau ba ke memela eli solo oh comment makele moi ezanga mutuna makolo ya sans réflexion et obima na réseaux sociaux pour des mères à lobby pour on na loba eswa mais oh bon ba loba ndé soir raté c'est ça le problème sikoyo tant bon linga ba ko rebondir même pas na réflexion loba kete en tout cas il faut changer à GK mais bon ya ba mi on a terrain polémique parce que au fait mieux votre pèse impression moko ke biso to yebo soir na réseaux sociaux que to réfléchir pour lobby makambo ozaka na ba conséquences siko société le ko linga ba bêtise eza na bato bazo encourager na kata bêtise wana ya contrat na ya 3 mois ba mso bazo ko loba o tezaki normalité mais maman mon côté à se respectaka ozo mwana nae OK côté ici na kati ya buzoba wa très bien beaucoup souka na contrat na bino te benga e mobali no mais tant comme ozo mwana no ozo associer na komba muto na même pour na buzz na tata ya mwana ngo accepta ki babilo kwana en tout cas ba pona pe mibali ni bozwa na ba koko paternel ya mwana ngo obandima ki bêtise wana en tout cas ba pona penza mibali ni bozwa pe ba pona ba belle famille ni bokota OK ozo mona lobby internet o etikala tokola teka tokola pour aussi tokola toi moi mkiazati et on sera plus les présentateurs to ba analystes en internet voilà to ça na internet na ménopause te na kimukolo lokwa mama Kongo te to ça la ngote là mususu na aja mama Kongo biso to za peut-être que au sala quelque part to vando na libala no to vandi na makamno na business no to na bilo no musu très bien mais ba image érotique ale to comme na niveau moi au comme une intention au changer vie bazongi selio au comme pasteur bazongi selio au comme mutu kondimo bona mboka bazongi selio ba image ezana ba conséquences pire encore est-ce que bana na biso tango ba kotalaka internet soki bazongi selio tala maman na maman no ça na passé ba oza fier nango OK expliquez-moi non netindeni que nando ça la baisse après c'est un bon on a zoki na pese ke kombo na délire ba délire pour to bota bana mususu bana ba maturité mais on a bisoté pour to tengisa ba classe à bien to pesa bana biso opportunité à vie au biso ozwate olinga mo anota à l'école à bien olinga mo anota na vie à bien mais si ko na kata nyonso wana tango olinga ke mo anota na opportunité o yo zale na ngoti yeba ke mona no koma na mayelo peut-être yoza na ngoti très bien est-ce que bana tango ba bando tala ba biloko biso sali lelo dans les futurs ba ko apprécier. Merci beaucoup Deme Nyangi et merci beaucoup Lumia Christian Sosa Memoa Nangai Omeka Kochi la biso spot publicitaire comme ça tous on a na plateau tous autant ya ko solo na deuxième partie na biso ya émission. Du nouveau à Kinshasa pour vos cérémonies, les mariages, les concerts, les anniversaires, les funérailles. La solution, c'est l'agence Rissa World Service.
nous vous proposons des hôtesses, des protocoles, un accueil incroyable pour vos différents événements. Également, vous aurez droit à des gadgets qui vous aident à accompagner ces grands événements, tels que des appareils photo, des caméras, des talkie-walkie. Vous avez également la possibilité d'avoir la photo booth 360. Nous vous offrons aussi un service de livraison de cadeaux surprises à domicile. Et nous faisons également la location du tapis rouge. Également, la possibilité de faire une livraison agroalimentaire. Et cela à un prix défiant toute concurrence. Pour nous avoir, c'est simple. Contactez-nous sur Kinshasa au plus 243 993 639 561. Aux États-Unis, c'est sur le plus 1 470 358 16 29. Notre email, c'est le contact@risaworldservice.com. En bonus, chez Risa World Service, vous avez la possibilité de choisir les tenues qui vous conviendront le mieux pour ce service d'accueil qui vous accompagnera tout au long de votre événement. Pour un événement de rêve, contactez Risa World Service. Merci beaucoup ndenge toto lo kilikoleza kana libaku te mais mokola kuta na libanga nde accompagner kilikoleza na libaku. Tumoni Peniel a publié na compte nae que Marie Misamu na Maïka Lamba bazaki monstre nambali. Pendant ce temps-là, Riti Misamu bazaki en terme. Et ça coïncidence tous les années. Et ça que ngasko natali ka Riti Misamu. Nami lobi boye, obi no ke so moto ba singa Riti Misamu aboti. OK. Choc nini moi ça bato za terme ay koka koyoka. Comment on a kebaye au sambwisa maman mémoire à maman na. Vraiment. Ata kuta zaki na relation ata kutu soki ni po déjà ça dans le kuta. Po ni mémoire à maman ne koza na kimia te. Moi ça zemi azara na ba fragilité mo boye. Allez yo loko lingo régler ba compte na papa bana na yo, bo divorcer au liko tickete pozo koka ko supporter réussite na été. Ota la ka muto beta les 26 000 na Zénith de Paris, au moins ka yo zawana te, ota ka 27 du stade des Martyrs donc au moins que muto comme la grandeur mo yo o participer na moto comme regretter ndenge ni otiki muto abongo. Allez pour ça au comme isko ko lukas ko nuirier. Très bien. Allez tant aux olingasko onuirier au comme quoi ko kotsa na bato na bisko soki Riti Misamu amone ki mémoire ya maman na bango za sali moi ça zem et ça qui choc ya ne Rita ko commun ba finga na maman na réseau sociaux Rita komate mais pour na makamwa Peniel Rita koma abi la mémoire de ma maman ezaki souillé même de son vivant même jusqu'à récemment bon continuer ka konté bon continuer ka kolande tina sa mabele et ça là est passé et ça là qui est passé Peniel il faut ka soni Peniel les sikaze faut ka soni okoka ko vanda kimia to régler ba problème ne faut ko tsa batu choc ni esala ki mutazana na zemi tana ndi bat ba memangambo neti mutu sikaza moni ko bongo e matie tension soki metsa ke tension sali malaise mo boyi mutazaki à terme pour auto bota sikaza ki en fin de grossesse et puis ça basé mususu mo to ça ko bota peu prématurément mutu ko bota peu avant terme oyebité obité soki eloko mususu yo ko le choquer muto po et précipiter grossesse nae ayo obot avant tala ndenge batu ba memaka ngambu bilobela ya Peniel. OK. Siko on a mis tuni soki Rita za na zemi soki za na basi mususu atanga ki wana na liste wana o to ebité etani bazena so bazo bela so bazena mibali na bona mbetwe so bazena ba problème so bazo organiser ba mariage. Allez, bah, publication à bon côté. Ceux qui ont peut-être ex moko boya Mike un jour n'a vu beaucoup tanaka obete la mobile no li soloté. Pour que les gens surtout aux anango n'a vu obete la mobile no mususu yo calculer on peut-être bi ana obeta na ngate. Mais ceux qui bezaki ke bozaka ka baninga mais mobile no na za o mona bino suspect. Tant que publication mo abongo même so za na bazu na zo mona yo na muninga no mo bo suspect. Allez tant ka ka mabongo bimia c'est que na za ki ko mona juste. Voilà. Avec combien de troubles il y a dans le couple là-bas?
tant tozo kariti misam auto bota mais mususu même so baza oseba auto senga demande en mariage il faut banda ko justifier so ka mana papa ma ekupa omoni buzoba réseaux sociaux vraiment omoni buzoba ale mususu kuna bakoma osamba so pe mobali ngaza frapper taza bo ete peut-être que moi na pona ni osabu c'est tata bale ale koto pe c'est-à-dire toza na société moko nzambe kaka. Merci beaucoup de la société moko nzambe kaka mais avant na kota na question oyo soki lu mais ensemble ame ko tshanga image oyo ya live ya TikTok ya Mama Fatou Kaembe oyo ezalaki kondongwa na ya Jimmy mwana lemba na Aria Show après tozonga pour que to meka ko débattre na question oyo. Pourquoi publier la mibali na trop à bas réseaux sociaux? Aussi que humilité aussi au mbalamoko. Korum la te pas on a salé combien de temps pour na publier musus. Korum la te pour nous faut ça combien de temps pour mutalo makarumel. OK. Si cause yana répondre ce qu'on a question moninga. Kanga data le so na bala 150 000 balles. Tabu tangita. Au monanga na ficha marketabu te. Au monanga te. Au monanga te na ficha yi. So na comprendre idée na ye alanga me mango loko a moi rando to que se retrouver na miniature mais biso zela monsieur calme-toi OK calme-toi yo ngana répondre yo au moins attend na lingi 150 000 balles tous les 150 000 balles na yo affiché ba on a TV la comprendre nga nyoso déjà la comprendre déjà nyoso faut comprendre hein d'abord la bite oui la comprendre nyoso mais le problème est que notre sœur so lingi conseil au pesa na privé pour so pesa na conseil mabe awa mais ce na émission que na ébi miniature to beba na olinga ngoti je te dis na émission que to ke no mabe non parce que na comprendre moi mon ballon d'ailleurs olinga sa jarabe tanga 12 ke banga mon nzambe nango non mais manano mabe je te dis hein je te dis moi na mobile je suis pas ton ami avec chaud là de côté ezaki ndécoté ezaki ndécoté pour ça ezaki ndéco bo pesa nga conseil na privé oya na live na la personne conseil olingo pesa nga so lingo pianga conseil yaka na privé tu vas pas laisser écouter s'il vous plaît Ariachou obetanga 12 te na kebisi yo keba na yo nde mutu ebebi yo ozo manquer na live na manquer respect tala na osepeliso Sévérine na otindelo pena matière mo ya bio ya eloko yeloba na nga ototyango na page zela ozana manque de respect zelo zomimona bebe nosepeliso omona omimona osepela tinda yango za problème na ebisio osepela na osepeliso zelo omona okomitala bebe zala kalme okomitala bebe na opesa bongo oyoka bien okozwa ya yo ngana muninga na yo ngana ozala na muninga lokwa yo nakozala na muninga lokwa yo te po lingo loba yo lobi nga na yokisa bino soni sikoyo nga nali nabimisa mpe soni noboye libanda zala kalme osepela c'est bon? Non, bisous. Oh, c'est la chérie. Voilà, merci beaucoup. Demer Nyangi, hôtel vidéo. Ariachou, est-ce que ça manière ou encore répondre Jini Mwana Lemba na live wana tout ça kake quand des salaki est bon pour répondre Jini Mwana Lemba na autant à combo ya ba marque tabu na kati peu importe abimana 150 000 balles etali Jini Mwana Lemba te est-ce que ça modèle ya répondre tout ça manque de respect d'abord na communauté congolaise pour ni to ke kana réponse à Ariachou to bandi non ne bandi objectif et bi ya vidéo ani zeni importance ya live wana zeni but ya émission anezaki
Ozomona dans la communauté, moi, ordre des priorités. Très bien. Les gens ne savent pas se mettre en valeur, les gens ne savent pas se respecter, les gens ne savent pas mettre des limites à Mambasalaka. Batoubaïbité au fait. Mon ami, c'est grave. Bosali live moko boeboa ko beta na masolo na bino ba vie privée boya ko loba na makam. Très bien. D'abord moi j'ai trouvé la colère de Ariachou et Zaina sens ceux qui déjà live na bino objectif na weza bo loba na ba botuna na masolo sur ba problème réel ya ba vie na bino. Voilà. Il faut que Jinia tout nenetini. Bana no ba bien. Oh, tout n'est qu'un problème réel les en réseaux sociaux. Jinia tout n'est question pourquoi oya ko publiera mi bali na yo na réseaux sociaux. Et na liste yo so publier marque tabou té. Ba vous c'est bima na réseaux sociaux. Très bien. Tout yo ka likama marque tabou en petit. Et donc moi ne maté quitter kende zonga toyoka yango awa. Olia silika, il fallait répondre. Pourtant yo na live on va poser ba question réelle sur ba vie réelle na ba. Donc tu devais t'attendre qu'une question réelle va poser sur vie na yo réelle. Il y a quelqu'un qui choqué. Très bien. Il faut qu'à répondre. En tout cas, il y a une ligne qui est marmoire, na poster pour na raison et puis na intention de poster to article aux mobile ou bien pardon si je na penza makamwana essayer les cas le wanga na bala na ko lingate na bete sous l'histoire na peut-être mobile na nga osepelate. Très bien. Jini a mobile ana mwasi. Ana comprendre que si je effrisser mon balinete. Mais le col a manque à sagesse, c'est à mingi na ba réaction ya Ariachou na répété. Obi. Le col a manque à sagesse, et à mingi na ba réaction ya Ariachou. Le col a. Allez. Le col a na loba. Na loba te le col a te exemple à supposition. J'ai dit dans le monde en français, comme il y a beaucoup de manque de sagesse dans les réactions de Ariachou. Ah d'accord. Azalara penza na manque à sagesse dans la réaction. Ok. Au moment où comme sous bimi boy akoka ko gérer autrement, à gérer on peut autrement. Très bien. Au moment où l'homme sous tout gérer na so ma la vie privée et na caméra té. Maintenant on ça on a public, ba filmer yo et le nous monana, ezo tikala. Et on a collé na yo, na minute eza na TikTok, na minute eza na Facebook, na minute côté YouTube. Et on a image anane. Allez, le quoi manque à sagesse, la raté dans ma réaction n'avait pas à péter un câble. Est-ce que la question de Jimmy était mal posée ou était mal placée? Bah, tu me lobby que Jimmy a posé quelques questions dans le cours, elle n'a qu'à bêter le rôle à 12. Voilà. Mais à quel moment, question de Jimmy est comme à 12 pendant que une émission, une vidéo, une sope, live, en gros, objectif nango, et ça la rabot tout na makambuya solo. Okay. Comme peut-être na makamba batu mususu tout le monde est fait tout cas embeye moko auto na Karine ya Mado tata bana na yo etc. Tout le monde qui bango ba auto na batu mususu sur makamba na bango pour nini question et Jini fait comme à 12 et pas Ariachou. Voilà. Na mususu ebe que question na tango opposé Ariachou aloba kabiloba loba akoloba. Pas autre loba on peut très bien avec na zala ba matière na yo zila bout dans l'action lobby déjà na matio na miniature c'est moi en poser to kutanga no miniature. Avant de comme la réaction à Ariachou, Jenny a posé une question, c'est elle qui a mal pris ça. Voilà. Comme Moutoda soka linga piégé yo sokoza sajo qui m'a piégé na qui Très bien. C'est parce qu'elle a manqué de sagesse qu'elle est tombée tout droit dans le piège de Jenny. Voilà. Après, si peut-être Jenny est loco, Jenny va dire qu'au zègle. Parce que tant qu'on continue à live, un camarade d'Abatana n'y a pas solo là. Sur base de quoi toi tu viens te confier dans un groupe de personnes peut-être avec qui vous n'êtes pas close ou peut-être vos amis et puis Makambolo et t'as la mail dans ma partout. Très bien. Sur base de quoi? Tu vois, objectif là nous est sorti médiatique pe na vidéo des années. Ce que le problème c'est que à comment on peut savoir réponse mo bolo quoi moi muto réfléchir té na ki bosendi nyonso na ki sito nyonso oyo Jini yo ko tuna nga bongo té Marc Tabou nga ko tata na publier ki 150 000 bali maman dignité non bon moi sinon respect na yo honneur na yo image na yo modèle à répondre Jini nga na problème na ngote ba collègue de service. Très bien. Akokate la Jini linga la Jini akokate linga la ba potananta ke baninga ba sa musa moko. Voilà. OK. Respect ça que moi qu'on des fois pesa mninga. Jimmy a son devoir na Ariachou en tant que moi si à mon tour respect pour ça marié et Ariachou son devoir na Jini le quoi pas ça mobile ya mutu respect. Respect ça réciproque. Soumission to betango kana mobile ya mutu na moi si à mutu. Mais ndenga boye to za ba mi faut se respecter mutuellement pour même na liba la respect zalaka.
Mais réponse, il y a Ariachou et Bimi impoli. En fait, ceux qui disent que c'est impoli envers Ginny, moi je pense pas que c'est impoli envers Ginny. C'est juste que Ezane est vulgaire. Voilà. Elle a parlé vulgairement. Manque à sagesse. A manqué de Ginny respecté. Alors, il y a qui bosendi na qui sitoche nyonso. Pour Azane na respect de devoir Ginny, te to pas ça na manque à respect pété envers Ezane on ka kalobine na qui bosendi. OK. Et bimi si ende terre à terre. Si ko ya kanisi ndenga kena Ginny bokolo ya bimi yanke. Donc a démarrer Ginny a régler Ginny. Non. Non. Où tu balat? So pe libala ngo ezalaka ka po mo bazaka bo mo kala mso se libala ngo se kufa. OK. So libala ngo ezalaka où tu bala ato balate. Est-ce qu'il faut se faire respecter ka photo bali? Na vie normale ba ko respecter bisoté. Vraiment. Oui, au traité réponse T Ginny yo ko poser une question na bongoté ah te si jana na lingi na ko développer ngoté. Au boyi na ko développer. Et puis Ginny, sachant que Ariachou a marié, soko lingo protéger sœur na yo. Ou poser des questions à nati. Vraiment. Parce que raison où yo lingo yeba pour anya pibia marque tabouté pour yo ça non. Net un minito. A pibia marque. A pibia été yo mono zana so batuni ba ex no nyonso ko assumer nyonso te. So so pibia ba ex no nyonso o pibia nyonso te. Ce pour nini ye. A pibia mi ba le nyonso pour anya pibia marque te et yo ça nini. Et puis quand on est peut-être pourquoi elle ramène toute sa vie sur les réseaux sociaux. Moi je pense que c'est légitime. A expliquer dans biso nanu. Objectif dans vos années pour moni na ba poto ba star ba commencer ba vlog, ba télé-réalité, ba nga ko exposer ba vie na ba. Peut-être y alinga né bon. Très bien. Peut-être à répondre à la question on a to comprendre te ça on ndenge na ya linga bon to tout na lisouté. Voilà. Omoni. Maintenant on marque a publier marque tabu et c'est son nini. Et bien, bon, on a été que Bajan a bémission au beau salaire, Bajan a bémission pour susciter ma camp. Pour bilo comme Moussou Batum Souba Loba, alors par exemple sur bateau vie privée ou peut-être bisoto yebi de Nantes. Mais mouton a vie privée tant azo kakeli solo ne borbe tant on a réseaux sociaux. Il y a à se reconnaître. Mais là Moussou pe muninga Moussou to bande comme Moussou ba yebi que mouton yozo lobela na o bozala kana na minute na eza teka. Voilà. To mouton eza Christian Lumia, ba mona Christian Lumia na caméra te. Nga na telle émission, OK, na comprendre que o eza bevo, eza Lumia, o eza credo, o eza boy. Tu vois. Voilà. Donc eza babilo comme sous na moni penza et sika na ngote. Et Ginny tant moni que Ariachou a s'emporté. Yo Ginny so ko poser quelques questions juste pour oyeba kaka. Ezaki intentionnel, ezaki méchanté. Pourquoi boké na terrain de discussion? Très bien. Bon ça discussion te a te Ariachou no tombora po ani. Tiens c'est qui t'exprime. Tiens c'est qui t'exprime. Ngana tuni okaka na ndenge na yeba po. To mona ndenge c'est voilà. Si ko Ginny oyo cha orgueil na question opposé mutu pendant que sa vie privée na ye az obligé de répondre gentiment. Voilà. Moto pays. Moto pays. Et bato bazaki wana na kati ya live ba fandi ba otala bango. Après ba comédien ba yo na biso to respecter bango te. Tant bo ça ba biloko na bino zo comme ba matière pour biso to sel on ba analyse après comme ba chroniqueur ba linga bino te. Bato ba linga bino te. Ba comédien bo se respecter te. Merci beaucoup ba comédien ba se respecter te. Tonto lumia so oza même moral nangai. Omega gotia so. Au moins appelé que Ariachou a l'aise na ba langage naï. Donc y makambu nyonso komele na vie na réseaux sociaux te Ariachou te. Vraiment. Ariachou te limite te na vie na ko bakenga na sambwe trop. Na internet ba bilo na nge bimi trop. Na c'est maîtriser non on a évité bilo mususu na éviter te tant Ariachou zoloba na Ginny ke o komona ngai na ko bimisa pe ba matière na yo voilà c'est ça. Ariachou yo bimisa matière à Ginny tozela Ginny a posé aux questions sur vie oyo tchaka na internet. Voilà. Pour na nini yo loba na Ginny te makambo eza na internet yo lingo ke ko bimisa vie privée na ye entre yo na Ginny na nyosa buzo. Bana poso mata miniature. Loba na Ginny makambo eza na réseaux sociaux parce que tant on continue na vie privée na c'est yo ne muto comme si comme mabe. On peut comprendre que question Ginny les a choqués. Mais de là à vouloir sortir la vie privée de Ginny pendant qu'à poser aux questions mamso sur ton monde à chuto que peut au public à vie sur internet point. Voilà. Oya na mamno na réseaux sociaux point. Ngai kutu deme on ça l'émission Ariachou yo benganga. Otandela nga makambu boye ya yo na ni comme on est. Marque tab. Abetelanga masolo. Nana ngo bimba boito ngapela bimisa mambo ngana to sola na marque. Inditi. Ponga na ngo. Ponga na linga te comme lobi yo demer alobaki. Nana bimisa ba matière à batuti. Voilà.
nako binisa ngo pe na ye nango na tie pe awa po question ba pozo ya Mark Tabu po anyo publier été wana o ngo sela o makelele wana ngana auto solo olobe belé il y a plus de 45 minutes on enregistré oh non lo banot Mark Tabu benganga mbango OK asora mutu mo quelque part si mutu mo quelque part nana mama Mark asinga Mark abenganga aluki téléphone nga benga allô demain ça va et tout ça yé donc matière né aux anons ya bio oh non yebisa Ariachou matière à bio aux anons ah donc tiga jini non poser écoute ba ton lo bano que Ariachou a na sagesse. Très bien. Je lui ai posé beaucoup de questions. État intellectuel. État que journaliste. A répondanga. Donc on a fait en matière de période dans la salle à cette émission à l'art. Très bien. Il y a m'envoyé na Mark Tabu azo siliki. Boniko Ariachou. Le spectacle mo c'est tani. Na peut bien non. Yo kasi yo mo ka don exclusivité o misama kambo. Donc apparemment il s'est pas signé à manquer Jini. Ngai et ça linga pas si ta manquer Jini respect parce que bah c'est manquer respect. Bah c'est manquer. Jini o mo ba la mutso ko se respecter ba débat no kota te. Très bien. On yebi pe que o azan face no à moi c'est mutu respecter. Obi ka bala po anyo ke ko tourner makambo su ba mibali ne o ayaka na ngone internet wana ba Mark Tabu a publié te. Non quand même à un moment donné faut qu'il y ait le respect. Très bien. Et yo pe Ariachou yebi ke mutu répondre na a pe mobali ya mutu. Ba ça la bras de faire na mobalité. Aria Jini pas ko ke côté pe ba c'est ça bimi si ba blo musu soir. Très bien. Yo ko sa guerre na Jini. Ya kanisa denga ganga na be mission denga loba nda ebo loba nda munoko. Akani si bongo. Jini Luga des mères en matière à bio pesa en fait juste pour lui dire que quand tu penses que yo ko ça na ba matière à bato bimisa. Ya pe na batu ba na matière no. Ariachou tembe benga Mark tourner o yebiso. Na na conversation ngana yo sur Mark. Son a publié en tes pour la marque. Toi benganga na téléphone. Mark Tabu wana ozolinga te ba tunuana pour na solo la kana na téléphone. Et puis na publié en tes au fait c'était quoi? Période wana Ariachou au sola au loba makambo ngo siko na minta na sona publié na ngo eza conversation ngana e pour azao leka dia na be mission ata tombo kia. Toké na ngwa. Mais après je me suis dit na publié ba matière à batouté. Mais au cas où un jour quelqu'un raconte des mères a dit nga sala non ba jeter. Na otia. Non publié pour nos lingatina za sali. Tu vois? Na bomba qui à titre d'information. Voilà. C'est Mark P. Ezaka maramba c'est Mark. Ezaka pe makambu ya ezaka ne. Na bomba kombo ya bato. Et sili. Et les cas encore Mark abenganga ah natika na juge na ngango importante. Ko tout mundo ça des mères. Yo pe dans une matière na bi ngabilo ba matière ba bilo comme ça réseaux sociaux na lingate. Mais quand j'ai vu que Jini a tout nié makambo za na internet. Yazo loba na Jini soko meki ngabi oh. Yo kutunga na bomba na bisete yo neni loba na mutu makambo sono eza public. Très bien. Et décevoir ngana nuko yo kangona matoyi na ngai pa na yende c'était ça. Non bimi ça va matière na yo. Voilà, merci beaucoup tonton Lumia. Il y a plus de 45 minutes. Vraiment, on se retrouve après la pub. Kotinda mbongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoie Yakotinda Mbongo okofuta kaka. 0 frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste
aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Voilà, merci beaucoup. Mbisa Bingama Chameli Kaibou, sans pourtant, moi, Ekota Katinaye, toki na zone de turbulence, vraiment. Avant de côté na zone de turbulence, tonton Lumia, tozon sous la régie, tu l'as vu sur image, oya, Joujou, les aroïna, ina, doudou soupe, kuna, otoyeba, qui bisogno, sotebek, ina, doudou soupe, qui pèse mon mababoui, bah, ça la réconciliation, qu'on se le dise, doudou soupe, n'a moi, sinaye, bah, zonga, ina, en bon terme, mais nous avons surpris au monde, à bon sous, na live, na ba comédien, na kata live, wana. Franchement, même comédie bazana na bariachou. Ba maman Fatouka Embe, nazo biso bandeko tout o bazaki na live wana ba era bandeko ebele. Donc pour ne pas vraiment tout temps ba président Aman Kasson on a passé ba mbote place zali président to so na PV. Voilà, tonton Luma, zoom sur cette image après tout on a plateau. ndeko baby ça dem abala batu lakisa lakisa na sima nanga lakisa na sima omoninga nazaka na cicatrice bongo na nzoto si c'est vrai batu ba mona cicatrice wana na cicatrice bongo na nzoto yo lakisa sikoyo papa merci moi je descends et puis je vais publier ça. J'avais répété la communauté congolaise. Ça évoqua. Salango muta kufa zate yo lakisa totala. Yo lakisa. Zambi. Le long na problème. Yo za ndoki, yo za pena diable en personne yo. Diable. Yo za diable. Mais yo nous a diable, omoni makambo ekotumbama omoni okozika okobila na suka do ozala komi na suka okobila na suka yo osali babadimsoir okomela nga na baprivé je ne veux pas il y a des messages na yo tu so soni sala foin tia foin on y va. Ndoki. Salango. Et puis salango chaque jour. Dans le lobby, c'est bon. Botika la bino atia na ye tia na yo oso sambwisa ki déjà solo ba n'importe quoi na solo ngate na so ba no tia ngana cicatrice na nzoto yo lakisa so ngana na cicatrice tiango tala image na ngana tia na TikTok ne na za tolo polele o tala so cicatrice zepa nanga na lobi yo kutu nono ba chetu mo salango tokokutanaka juju tokokutanaka soki nakokufa nakufela mwasi na nga kai mpo na mwasi na nga yakati mpo na yo nimporte tokutana kinshasako omona mpe tambola na basoda yo nde mobali na nga yaka okomona pena ko tu verras de quel bois je me chauffe omona pena je vais te décomposer facteur mobali a 10 euros mobali a 10 euros ndoki ebemba mobali sia ndoki yo mtobengisa soki mobali akima ona poto osakana ndoki nga ata 5 euros ata 1 euro nga mobali ya 1 euro 10 otie belé 10 otie belé tia 1 euro mobali a 1 euro 0.5 toza gaye 0 nous a gaye 0. C'est dit la vérité. Juju, c'est bon maintenant, écoute. Voilà, merci beaucoup. Demer Nyangi. Doudou Soup. Nga na eba na nke duga téléspectateur banda leka na émission ya kofinganga.
ngana ka moi Doudou le bec moi sinon alekinga mais moi sinon penza c'est que aleki même pas ba sitoshi ya mopono. Très bien. Parce que yo ngana ka moi bozonga ni la moi sinon ngo. Yo lobi na que moi sinon zo quoi en charge. Ata $20 en dor peso souté. Yango de ba $20 yo lekele na émission kende ko fingilanga. C'est-à-dire donc yo Maman. Bon, c'est réconcilier na moi si na yo, moi si ni na se respectaka. Akoka ko permettre que yo zonga lisusu na kata ba live wana. Pour démentir. Pour na boya ko sa ba de. A démentir né. Les relations na juju. À l'instant où moi si na se respecta, yé ninga zana Doudou akoka ko zonga so ata na réseaux sociaux te. Très bien. Ba nga ba désinstaller ata TikTok ango. Et servir nani. C'est-à-dire oser sous na carrière te, ba casta ko li sous te, na ba fait oser jouer sous te, a jouer ni. Nini. Mon konti soupu sous mon konti. Ba film maman comment quoi na. Après avant on a fait on a casting. Avant na après a eu casting. À ce que jouer pe na film nanti. Yana. Ta maman dit non na tous. Ba casté. Yo mto tient na programme casting. Kasi ba ke ba biloko osala wana ko atana ko ba rola mawa o ba PC wana po bana choite ba boy lobe koma muto akufe komi o ba comédie bo sundola kaye azala kiawa akoma ko senga ba mbongo na ba des fois ya TikTok bo sala ke loko te bo tala ndenga ke ibaleta bango charge tika ba pesa ta ba rola moko comporte-toi aussi bien parce que muto azala image ya chaîne ya olinga garder lobi ba ko mona ke yo po ça n'importe quoi ba olinga su ko associer na mamna bango te soit disant moi sinon l'équipe ba to respecter moi sinon te yo zui ok yo wana kiki mbamo na kata na nani na live wana banda ko justifier on a senga kié pour na zana mbongo te etc yebe kuna lobi za na ba vidéo na yo yo abo publier mais vous êtes d'une bassesse ça vomir publier vous êtes d'une bassesse ça vomir le bomara foin publier non mais c'est pas possible. Avant même que vidéo wana existé ou pas, déjà discussion wana. Débat wana entre eux. C'est salité. Très bien. Oza na bana. Toi des fois. Oza na famille. Des fois oza choya mutu. Yo oza na bana na famille na réputation, soit disons oza na mwasi. Et puis oza na belle famille pe na bandeko. Tant les cas ko funga munoko, a manqué nga respect. Afinga nga aloba n'importe quoi na mona on est na muto yo kaka soni mtama longa OK nzoka tabilo ko sa internet mtama longa te papa mutu ni amalonga se respecta na 22h wana mwasi c'est moi son papa na nenda ku mote pour na live ana tanga so na bongo publier na 22h moi sa kende wapi abimaki atikela ndaku akengela ndaku ya kengela ndaku moi sa abimaki luka na 22h salon ni na jour à semaine maria lundi boyeko lundi batutu bara off parce que basala ki weekend mobimba na domicile mtunta na fête mardi te basala lokuta OK et bon à domicile on y a fête mardi à 22h et yenga zana a mona te mobile naza connecté voilà pour to za sika moko na mobilité atana musiko obengai très bien papa likambu nini kamujiji likambu nini otuna oluko yeba oluko comprendre maintenant tu assister pendant la scène de ménage il y a des fois na mobile ya normal scène de ménage temps de la fin et au vu et au su de tous les comédiens en train de gérer la conversation et la discussion. Donc c'est-à-dire vous avez fait toute une carrière pour vous rabaisser à ça. Allez lobi soki ba koninzala ba bandi osa ba live ba konima finga bandi osa ba live bandi tailler bino bazom sa matière na bino bo ba respecter bino te o bino boza ba éducateur à masse bino bozo représenter culture ya mboka boko pesa muninga na bino ya musala conseil te ke likambo loko ese sili yo na mwasi no boyokani yo ko matesu na ba live te très bien qui mana nos réseaux sociaux pour na respect na yo ya kimobali voilà mais qui mobali ne nyonso oya zana ngwa loba na émission yo demer ta mwana mapata soki na moni yo okomona na tambola na mabele na tambola na komi ata na niveau tambo ata mabele yango nga awa non na komi na niveau ana te mais regarde ta vie ozomona
Et puis, nous, comédien, quel rôle est-ce que vous jouez? Quel rôle est-ce que vous jouez? Après, moi, c'est autant que vous les sous deuxième fois, vous pimez les sous à $20, $30, pour aussi la dépression dans les réseaux sociaux. Oh. Mais quand oui, certes, j'espère que vous ne pas cité humain. Qu'est-ce qu'on n'a pas cité? Ah d'accord, pas de problème. Il y a Doudou. Mais quand vous Joujou, à 8 ans, il y a confirmé une relation. Il y a qui moi c'est un bal il y a Doudou na en plein live na ba comédien bazaki wana kati et puis le big qui lui a mobile il y a ba $10 Doudou habité nga na mbala ba $10 te le ba coûte $5 d'après yo la route la biloko bon pour tout la livre là ils vont c'est le nini nde salingai et logoti. OK na comprendre qu'à niveau bassin sur Doudou azana. Très bien. Tant qu'on vendre là na kit une émission to mona ke mobile mukolo vandi ala ta apeka couper jour taka muto lobe OK so mela perruque na gambela pour na ta perruque bien Doudou au moni niveau za e bina ba cirque ba teka ba perruque à gambela ngana kamote soka lobe mbala ba 10 na ba $20 soki ba $5 ngo Jija confirmé que za mobali ni soki Jija lobe ngo pour ça la buzz yé moko se respecter te soki Jija kosi a se respecter te na minute ye ndeko Juju wana azata na problème te t'as besoin kin du lobby au kangisa so kin et bah ça non spectacle ba osala wana tout artistique ba okende OK tout artistique ba okende ye Doudou azana mbonga komi boko late aoluka $20 yango akende ko sola na Gigi akabeli moi $20 pour moi sina pesa ke so eloko ta dépana ka loba ki nyoso ato loka ki conversation siko azu mbonga okangisa mama a tourné le film quand même auto tourner film oza c'est que mbonga ngo ezaka futi ba nyongo te en tout cas na habité ça ba nyongo a futi ba nyongo et permettre de vivre s'il y a un zongi na ba live TikTok très bien même si on tinde ata code eza passe c'est-à-dire mbonga ko mi boko la remise en charge azana ngote mbonga opesa ya okangisa Jiji nda ozwa Jiji o azo kabelo mbongo alors il y a à reconnaître na senga ko pona na besoin carburant ah bon ah maman merci beaucoup Demer Nyangi communauté na biso na otala makambo to na ba comédien ba intégrer na kasa makambo yo ba live à tout moment ya ko déstabiliser ya ko sola masolo eza pe ya privé ba komima na live d'après yo na ba oteba ki ba comédien mais ba komba le journaliste ba tuna ba question na TikTok d'après yo la otala biloko wana ozaki musala ya Demer mais mutu mususu akomi nango tenga ta on otala on mona ka ke passe ça voilà mboko passe ça passe ya makasi OK mboko passe makasi loko ba caster bango te ba jouer ba rôle te ba sani mais ba ke biloko ezo kitsa valeur na ba affaire ya mambo ya soki ya Gabi asila na Thérèse ya basila likwa bileka leka na bémission ya TikTok ana pe kala wana na sila Thérèse na Gabi loba Thérèse na Gabi sila bas ah d'accord Thérèse na Gabi bas une loko opesa na communauté OK écoutez nani Demer Nyangi Mkari Nyamado ayiko relater histoire tout sur le rang ma vie privée nous bien chez Sonka tonton Lumia s'il vous plaît sur ça mémoire chez les nous image ya Karine Yamado pour que tous on sous na plateau tous atango décortiquer mon qui ba makamone les les comme puisque ça na pour ça les comme ça là tous soit tu non awa to meko ça analyse merci beaucoup Lumia vous avez une bonne relation. Papa, moi, on a koufa. Ok, désolé. Ah, d'accord. Sikoyo, malali boso, na mutu na yo, esalaka yo nini? Au gardien du souvenir nini? Est-ce que tu avais aimé ou tu n'avais pas aimé? Zaki nini? Ça s'est passé comment? À vrai dire, nga ti esalamati elekana na tikala olinga papa moi na ngate. Pourquoi? Parce que na ki na conscience ma mna banda osalate. Nde batu musu balobaki o ngai na kakaka na tikaka na mutu no na ki mo amukie elekana na yebite conscience kozala conscience ya makambu wana vraiment na mutu na zaki na ngote bona mona ko neti blague neti lo mo boye donc donc en tout cas vous n'avez pas dit na ko lobate nde na ko expliquer ngote donc elekanga ka boye
et tant ce na kokola na bandis kolinga prier nde sikoyo na yo comprendre que c'était comme ça boybende et ça là qui na kai makasi. Merci beaucoup na Chris Ngalola depuis Paris. Pourquoi pas na Jenny Boulaïma depuis Paris Goana. Au télé vidéo ya Karim Yamado. Est-ce qu'ils sont censés expliquer biso makambo na télévision? Papa moi na kufa d'après au monde. Oh, naeba kité sikoyo tango to sali tango to moni. Nazo ebate soki ba star na biso bazo mena nini bolongola mbuma. Nazo ebate so ba star na biso bazo zwa nini. Biloko bozo ça l'objectif en za nini. Quand denga za ko répondre na ba question na fatuka emewa na denga zo tourner le quoi journaliste ya nini, ya investigation. Vraiment. Boyeba ke ba image obino. Bo moni nde ba kati ngo koti na ba page te. Bo sambwa ka bongo. Bona mibali te. Ya mibali boza na basi te. Ba otika bino bo sa makambo. Bozo mona te que ça ridicule. Bona bana basi ba koli. Voilà. Pas besoin de mauvais goût bozo au sala oyo. C'est quoi ces buzz de mauvais goût que vous faites? C'est quoi ces buzz de mauvais goût que vous faites? Ça vous apporte quoi? Ça vous emmène où? Est-ce que c'est important pour vous? En fait, je vais exemple pour na vie privée. Tozu mwanda muto. Te biso soto pesa exemple dans la vie na biso. Mais face à quelle communauté nous sommes? Contexte nini obino bozo ko memela ba histoire wana. Bozo ko pesa ngo pourquoi? Pour que ça apporte quoi? Bandeko. Ko sambo ya ofele obino boponi oyo bobongama. Voilà, merci beaucoup. Kosamba pardon ya ofele obino boponi et bobongama. Pour Karine Yamado na bombingane nyonso nga na kamwe makambo ça. Très bien. Na bombingane nyonso ya Karine Yamado, moi je suis choquée et étonnée de voir ce qu'elle fait. Vraiment. Parce que je me dis que bilo mususu eza ba âge mususu baza ba biloko sala te batika ba luna ba sala ngo sona ba nani ba sala ba jeune ba sala ngo bon basi ba colis suffisamment ba là ils vont les servir ba nani. Très bien. Ba ta kishasa ba lo bananga ke ba osa mbongo ba monétiser ba futa ba na kishasa na TikTok. Ma distraction ko ba. Distraction nini? Ba ça business ba ça cop. Ba luka ba tourner ba film ba ko tsambongo. Voilà. Un point c'est tout. Baza tongo tipo ka boka na ba live ya ko lobaka ale lobi so bazengo matière ba fingeli bango na réseaux sociaux ba ko mabe. T'as la vidéo. Lumia, merci beaucoup la vidéo. T'as la vidéo. Maman si la bisala. Maman Simbili Boumuna Zemi. Maman Sila Nazemi. Dormo Maman Sila Nazemi. Maman Sila. Simbili Boum Zemi. Est-ce que c'est censé tout en sous un téléphone et aux alabis. Azazemi. Cher internaute, vous comprendre biso tout en investigation. Tout là sur réellement. En tout cas. Les abonnés et puis et apporter nini. Et ça et puis voilà. Yango. Voilà. Tout ce bobo quand on son Anazemi. Oh photo 2022 te. Obité 2024. Tiens, eza photo kangana 2022. Ah 2022, oza kinpe hein? Oza photo pe eza Kinshasa pe eza photo 2022. Oh nebe sikote. Exact. Oh eza jardin de laine. Avant to zo bureau na biso na daba. To banda tourner kuna. Baka ba fazer na biso ka biso zo ka na fleria. Eza kota carte aux autres. Le c'est exact tournage, il y a asaka tournage wana. A tourner mingi wana jo musuku to biso to yaki poto tourner comme ya banda retourner to kena biso to tika yaki espace to ke to yo tourner pas na ndako. Mais photo c'est limon un peu succès dans la toile qui est pas. Eza jardin de laine. OK. A tourner film moment wana ba tourner en gros, je pense il y avait Omari avec qui mobile ya Lise Saloum et tout ça ba tourner en donc ça non c'est imité. Zemi on sait que où mais zemi ça la bambula. Où est la photo kala? OK. Le 2012 hein? 2022. OK. Oh, ça photo ba 2022. 2023. Ou 2024. OK, donc après 2 ans ba bisa ba basa zemi. Mais tout le monde na bande ba komi. Ba oluke les zemi. Le débat la pele kuna Abali. Bon, après ça, Zazemi, bonne chance. Hein? Moi, si nous se fois bota, si on boti, c'est que ça volonté, il y a une méthode décision à yo. Moi, je me suis pour na bota, si on a gloire à Dieu. Voilà. Si on a Bali, gloire à Dieu. Pourquoi pas?
biso toza banani pour totina mutu point na vie biso to banani totina mutu point na vie na vie. Sarah na Bible abota na âge nini. Très bien. Anna abota na âge nini. Voilà. Ozomona baza ba exemple o to pesa lelo pona basi o baza na ba souci ya kobota pour fortifier bango et nga kuna ça publicité ya maman Maliane. Maman Maliane a tekela so a produit ya hygiène intime. Ba produit ya so na hygiène intime mais ça justement pour na basi o bazo ko concevoir te. Ah d'accord. Ozomona. Mibali te ka basi. Na basi na mibali neti wana eza te ya mibali ba kompe mal fertilité ya ba mibali ya basi peza wana. Ozomona. Donc moi si nyonso o ya za souci au bota peu importe l'âge gardé qu'à fois ça me soit salé au bota soit azui na ezemi gloire à Dieu. Ce qui peut bali gloire à Dieu. Ngai na kamo akakande batu balinga ko komisa vie privée. Moi bénédiction za ma pesio au komisa ngo lema ya buzz to ya chantage pour narguer les autres. Très bien. Talabiso tozui etc etc. Obi nga mema zemi 9 mois na bota. Ma fille elle a déjà grandi, internet. Elle a 5 ans et demi maintenant. Très bien, merci. Zemi nyon soya kandenge mote. Zemi na combat na nga beta so zemi na bande na bela bande bandeli. C'est-à-dire lelo basinga na zemi lobi na côté hôpital. Na bela bande bande ya zemi na tina suka. Je ne conseillerais à personne à sa buzz na zemi na. Vraiment. Zemi za combat, zemi za ba réalité belé. Mutum so goza kutene na problème te na zemi metant comme na robota likamboye. Alors moi je pense que balé anda bazoya zemi aba se pavana na ngona réseaux sociaux te baboti ba Ange Maïcha bazu ba zemi aba boti donc soki ba lingiye bati ko sala buzz voilà soki ba na ba lingiye bato ba publier ba image azu zemi félicitations abali asali boy libala eza mobali naye voilà bonheur naye on devoir on a mutute on a mutute donc so ba balier ateza prince d'Angleterre da balier yayi tapage wana nyonso voilà bato basala ba tapage ba Karine to to pese exemple bala ngo sukiyo voilà ozomona elo esi la raté bah oui c'est ça à moins que ça que boyebi que ça de la mukuse on sel on tapage belé oso yebi que ya yo makela nini mubali na yo bonheur na yo nyonso ya yo publicité nini ozomona très bien. Parce que bino pe mibali ya bato musu bino ne botanga ba on internet. Voilà. Ba ko mibali wana no batika lo beta maso na ba on internet. Bino ne ka bo ngamba esprit bino ne boya nyonso so mo comme sango lokwa likamba compétition. Biso to su mobali biso to sali tapage bino na nani. Voilà. To biso to su mobali ndundu. Zemi bozui. Lobby. Zemi bozui. Et puis zemi ngo bozo c'est la tapage makasi. Total la PMHP à Silat. Est-ce que ça n'a zemi au Québec faut boire ça dans propagande. C'est ça les problèmes. Na âge wana saka âge ya risque pour moi c'est zemi. C'est-à-dire ce cas âge na zemi na âge wana to kumisi nzambe. Voilà. Parce que ça rare moi si na âge na zemi. Sikoyo aleki déjà 45 ans non? T'es à 40 ans. T'es ah et bon yemo ndenga zana wanga nango. Pa wanga nango te. Ami benga mama. Aza mama. Aza mona mukiete. Aleki 45 ans ont avancé d'abord chiffre 5 so même so passer comment pour basango desi en internet azan ba 50 âge ballon mais déjà ménopause bandana 40 ans somme tout déjà za likolo à 45 mata et comment rend difficile et comment rend difficile to za basi to yebi yango alors tant azui zemi to lo ba te pona ocholé pour nous sortir na contexte normalement bon ba kinano autre alors to kumisi nzambe pona ngoza témoignage mais ça va genre ba témoignage nini pour ça ta wa rythme ça bombizemi bo bateli yango na limemia prière tant aboti beaucoup mo ba photo mo sa ba image ne ba comment ça là tout comme témoigner nzamba zo lokumu asi asali nini aboti voilà asi aboti c'est comme ça qu'on fait. Zemi wana ajone zaka zemi ya benda komba kende zonga mais lokola batu basala mampo na bangoti yozo mona Bellevue a voyagé comme yekuna a voyagé esimbité ba yambi ete po bino bosaki po mona bino sko bazuna azu mobali bozolinga batu ba mona bacha bino bozui zemi bozoi ba ko dissocier te ba buzz ya makambu ya vie muto sombi jeep bo c'est la publicité c'est normal muto sombi ndaku c'est normal mais to beta maso ba sensibilité moko voilà écoute on a qui mais écoute on a qui ndoki c'est donc na misu ya molili ya bato alors pourquoi sagesse ezate sagesse non la publier magamona mais ce qui est pour na buzz et ça buzz à salité OK pour ceux qui au bout d'un moment
total pour année 2024 et 2025 et sili zemezo bimarate bato ba ocholande sila toujours on a plateau et comme kaka omoni otika ki bato ba publier lo bon ça ba fan ba gérer bango te mais non ça va de ton honneur et de ton image ou peine la dignité très bien surtout zonga oh zaki ni mobali neta zaki boazaki boy pourquoi ndima ki bezeta mon sens ça bon peut-être ça qui on pour faire rire à un moment mais après plus sur les c'est-à-dire sur les bino bo batela bo bomba parce que ça likambo solo eza maboke te voilà ça vie normale ça vie normale toi ba ko kabola ba kambuna biso internet na vie normale c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Philippine na tout le monde est là dans mais jamais aimé équipe moko ndinzi ba pese mi sur mona ya bulazo mona ba immeuble azo mona ba amer. O kazo mona ka saleté na poubelle. Négliger mkoko le manga. Umo lenga ndinzi ba kolanda yango. Mpebe mo na raté mais l'air ningisaka makasa. Bato ba comprendre ki mpebe ki wana. Dernière nyang to ka bona biso na yo que ce soit entre Jérémy, Chabani na décor. Nana pesa ka chaleur sur scène. Bon mi balé ban énergie bien. OK. Ban énergie bien na sepela ba na vie au ba pesa. Voilà. Mais seulement na sepela na ma finga Jérémy. Très bien. Ma finga elle qui trop. Mais tu sais moi na auto mona ba auto ça so ki surprise so ki ni bazaki na exaucer papa munoko na Omi Lufwankenda na bandero musu bazaki zaki wana so ki pesa buzz. Na grâce Luzolo. Grâce Luzolo. OK. So pesa buzz so pesa mambo solo en tout cas il y a trop d'injures na biloko à Jérémy. Et ça Ezana ba gag na ye, ezana ba biloko ni ma finga ezoleka trop. Oui, à un moment ça fait rire mais à un moment ça saoule. Tozo la sabana nini na banda ku. Est-ce que tu revends lelo tota ba vidéo à Jérémy na bana na ba famille? Est-ce que l'autre revend tota à Jérémy en famille na ba belle famille na bana na ba leki na ba noko? Tozo tirer nini comme leçon. Parce que à chaque fois qu'on regarde quelque chose, il faut aussi qu'on tire aussi une leçon. Très bien. Tu nota ka yo yaka kotoyo, yo sima plaboé, yo zonga kuna na nzoto nini yo penza kitoko c'est dit tu n'arrives même pas à répéter tous ces mots vulgaires qui sortent na ba vidéo na ba net vidéo na ko so na ko c'est dit maloba ko ganga you know it's too much, c'est trop it's too much, ça gêne. OK, ça gêne quand on dit qu'on après c'est éducateur de masse. Allô quoi, on va appeler ça être éducateur de masse. Non, j'aime l'énergie qu'il donne, c'est un très bon acteur, mais après il a exagéré. C'est excessif les injures, c'est de trop. C'est de trop. Oui, c'est bon, ça nous faisait rire à un moment donné, mais après... Ça n'est de trop maintenant. Ça n'est de trop. Tout excès nuit. Oui, voilà. Et ok, quand je fais chuter carrière, il faut atténuer, il faut qu'on sente de l'humour. Aïda Koutou, à mon rôle, Aïda Sexarate, non. C'est vrai que dans la vie, peut-être, on s'en a kizengi na banda kunyo sur tout, mais quand même, son côté fait rire. Je préfère 1000 fois une Aïda qu'un Jérémy sur une scène qui va injurier na phrase mon quoi fingi 10 fois, malobe mika 5. Très bien. Non. Merci beaucoup. Entre Amissi, pasteur Amissi, oui Amissi non, ouais comédien, Dadi, Amissi na Sai sur scène. Na la sexe makasi na za humoriste makasi.
Moi, je pense que je pencherais pour Ami Sipo à ça en français. Je me sens plus à l'aise avec ça. Mais il faudrait dire que Fiston c'est une icône. Voilà. Icône na théâtre en cannabis au na humour. Okay. Je pense que même Ami si ata basala bablo en français, ça s'inspira pe na basai saiwana. C'est-à-dire ça lelo na lingala mais et permettre au enrichir et au sana. Au valoriser au valoriser et Fiston ça soka zako sa blo ne ming na français ngake musika makasi. Très bien. So ozonga ba image ba bilo na kalomo na ke ça a pesa biso biloko et même aujourd'hui il en a encore à kada on est tout et donc c'est ça. Voilà. Ça c'est icône et puis voilà. Merci beaucoup c'est icône. Merci beaucoup na bande ko to bazili bakona na so partout dans le monde entier. Demain nyangi résumé par rapport à émission oyo dédicace to ka bona biso. Résumé internet eza peut-être existé mais ça peut fou, OK? Voilà. To ba kenyo surtout au sala et aux en avoir conséquences dans le futur mot et na manager na le King Aka Mobutu. Il s'appelle Jonathan Kalonji le bon et futur millionnaire mon frère. Salutations à toi. Également Mbotepe na maman Maliane sponsor major et Adab et aussi Mbote na maman Divini Kali, maman Pat MK, maman Charlie Bozio, maman Bellevue comme dit la patronne à la poutine de l'écriture. Mbote na nonyo so ba habitué à Dab, à bémission na biso et surtout na famille Bota Mobimba. Voilà, merci beaucoup famille Bota Paris, famille Bota Londres, famille Bota Belgique, famille Bota Mokili Mobimba, Charo na rutu cha mama yake na para yepsi na balanado, dona bala mafumba kimbongila mbondon cry. Epilili! Oh, Yahweh, mama.